mama mokili koleka me kombo ya nzambe ekotika la seko parce que mokili oyo mingi batuni na bomengo batuni na nyonso metango bakufa bakenda na bango bomengo na bango te ngai Pazolino namoni mpena ke butu lokola pepe kele nazalaki na ye malamu akufa Bipoline azalaki na ye akufa natala susu batu natangi oyo bakufa bapapa wemba baemeneya baza kote ebele badindo yoko donc normalement toza baleki nzela biso bato toza baleki nzela yango omoni ke moto nga aprepare ta na ye ya kobongisa nzela likolo mpo ngai mama na ngai kobongisa nzela likolo yango mpo nayebi te lelo nako kokufa nzambe oyo nasali ya malamu akoyamba ngai oyo mabe ye moto akolimbisa ngai mpo ya nzambe appel miséricorde yango omoni ke na bonzambe totalela mokili oyo te mokili koleka mpo proverbe moko nasepelaka mingi Yesu aloba bato yango baza na misu bamonaka te baza na matoi bayokaka te me baza kaka bato mpo na nini alobaka ndenge wana soki to na misu tomonaka soki to na matoi toyokaka totala nano bato bakufa tala nano masango na bango ndenge ekende Congo Kimia. Tout balingaka biso balingaka wenge musique mais sommet balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yango yo et na makambo ya sika ba image ya sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia na Congo Kimia Congo Kimia TV. Voilà bien aimé Bambote Belé place Bolanda biso na 3 congokimiatv.com. Na mincho toza na Lausanne toyeko yamba vie na biso Pazolino kalate bomona elongi na ye. Alors via lingi aloba azana mamba oloba alobi ya koteya ba wei abi s'appelle album na ye et puis akoma pe kosambela mais na olakisa mino ba image ba photo bomona vie et olinga na sima wana. Donc vous avez nous calme sans oublier Bambote Belé la bandeko tout ba Olanda biso neti da boso petit président Robert Madia Bambote ne bene Belé yangwana na boso ne petit moko Bilgador oui orchestre bon ndinga sala ki ba vidéo et sala ki impact na ndinga mokete et puis Richman Hans le sel qui Prince Lausanne tous en avis par les Pazolino Tata Yesu caméraman s'il vous plaît fongole la biso ye tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ndimela Nzambe Ndimela Yesu Ndimela Nzambe Ndimela Yesu Lobaka ozali mokristo kasi bizali mabe otika te tango nyonso na ndako ya Nzambe izaleli ya mabe otika te na matongi kaka yo ndimela Nzambe. Oui, bonsoir. Alors bato ba Rolanda yo babone ba Rolanda yo mokili mbe Rolanda yo première fois biso to yamba yo na Congo Kimia. Est-ce que vous pouvez présenter ou expliquer ma biographie vite fait? Bon, sinon na kokumbisa liboso tata Nzambe po tata Nzambe za malamu mutabateli biso apesi biso pema bomoi sikata za na biso ne bandela mission yo tina suka ya mission ngai naza Pazolino. C'est vrai na uti na musala ya Nzambe utakala même na gina mokili naza kosambela kaka mais siko vraiment Nzamba monani na ngai a sengeli ngai ke na yembela ye na salele banzembo pona lokumu na ye yango moni ke na bongisaki mukolo ya lelo ebongame epesamili biso pona koyebisa te album asikizo bima ese bimi déjà kutu eza déjà na marché déjà mais eza koteka mate eza gratuit ya ofele pona osala ngo pona lokumu ya Nzambe na lingi na mbongo te ke basomba bapesa ngata 10 francs to 1 franc na tina na ngote mingai na sali musala Nzambe ya ofele po Nzamba pesinga pema ya ofele nyoso pesinga ofele ngapi na zongi sile ofele ba message ezo kokende eza pona kosunga batu baye bake tuza batu tokufaka
tala nalaki na Pepe Kale akufa. Nazalaki na Bipoli awa, nazako zane na ndako awa, Bipoli azongi France, Bipoli akufa. Donc omoni ke donc biso bato tozati na te tokokufa. Mais pas tokendaka toyebi te. Mais Nzamba yebi biso malamu po ayebi bitema na biso. Yango omoni ke moment oyo ekomi moment ya kotalela Nzambe po makambo mokili ekoleka. Ndenge na yemina banzembo bokoyoka banzembo bino mo bokolanda bokoyoka makambo nyonso na lobi na banzembo bokoyoka. Alléluia, esengo likolo kimia na se na bayeba umeli na kondima bana na Nzambe. Yese muzulu mayangi vavanza bana bazingila muizu basinga vuluzwa. Yese muzulu mayangi vavanza bana bazingila muizu babakile vuvamu. Mama mokili koleka me kombo ya Nzambe ekotika la seko parce que mokili oyo mingi batuni na bomengo batuni na nyonso metango akufa bakenda na bango bomengo na bango te. Ngai Pazolino na moni pina ke butuloko la Pepe Kale na yaki na malamu akufa. Bipoli na zaki na akufa. Natala susu batsu na tangi oyo bakufa ba papa wemba ba emenea baza kutebele. Ba dindo yoko. Donc normalement tout ça va lekinzela biso bato. Tout ça va lekinzela yango moni ke mutu na préparer tanaye ya kobongisa nzela likolo. Pour nga moment na nga kobongisa nzela likolo yango po na ebite lelo na koko kufa Nzambe o na sala malamu akoyamba ngai o mabe ye mtakolimbisa ngai po ya Nzambe appel miséricorde yango moni ke na bonzambe total la mokili o te mokili koleka. Pour proverbe moko na sepelaka mingi Yesu aloba bato yango baza na misu bamonaka te baza na matoi bayokaka te me baza kaka bato mpo na nini alobaka ndenge wana soki to na misu tomonaka soki to na matoi toyokaka totala nanu bato bakufa tala nanu masango na bango ndenge ekende entele akufa bajournal de bakufa bakofia nanu bakufa manodi bango akufa. Mais même attaque communauté, même avion, même peu richesse na été. Donc moni ke mukile comme na suka, lero yo to bongisa mutema na biso, to tika ne so mboko nkolo, kola sunga biso, po ete o to laki na bango bakufa, biso pe to kokufa. Donc ngape na zo milengila pona l'avenir o zo ya o ya mukili ya lola. Ya mama na nango. OK, merci. Alors, kombo ya Pazolino. Et où t'as dit na bah parce que on tombe on met en orchestre et puis orchestre nous a obété parce que bah mon gars au lobby orchestre nous où t'as dit na mokili nan tout bandana noir na on orchestre belé mais na bibate na zaki na bela na V Max so ki vangu tu zaki na ba Jaris Pimbo tu zaki na Mabusele mais na bibate ba orchestre belé kuna ko tanga te mais ezana ngona tina te po mokili na linga ngol soute. Mais maman na likambonde Pazo ezali papa Zola. Pazo elobi papa. Pa elobi papa. Zo elobi Zola. Donc Pazo ezali papa Zola, papa Bolingo. Donc nazana Bolingo, yango monake na terre makama Bolingo. Po Nzamba lui na biso na Bolingo et ton sungaka nyonso. Moto azangi Bolingo akomona Nzambe te. Mutazana Bolingo akomona Nzambe. Et beaucoup la yembango. Oui, yango monike ngai na mama oyo na nango album ezobima bokolanda banzembo bokoka se ebimaki déjà. Eza déjà na YouTube soko beti Pazolino na YouTube. Titre ya liboso na kopesa Tika Tembe. Ya mibale Kimia. Ya misato Jésus il est vivant. Ya mine esengo na lola. Ya mitano nous verrons Jésus-Christ. Yango ba titre eza wana so bo beti Pazolino na YouTube okomona mbala moko bokomona kombo na ngai bima bokomona pe ba film na ali na salaka musique ya mokili mais eza na litomba moko te si na zo sala nkolo ponkolo asunga ngai. OK. Merci vieux. Alors na YouTube kombo kaka Pazolina et puis Pazolino donc ba s'abonner sur A Z O. OK, Pazolino.
A-Z-O. Pelino, L-I-N-O. Alors, nous avons s'abonner na kati wana mbala moko. Bon, normal numéro na téléphone les ali 021 625 02 25 021 625 02 25. Merci beaucoup bandeko. Viens na biso yeyo. Alobi to beta kutu ya mokilité. Mais les cas partout bino mo donc na biso so ala bino ba photo boloba non. Mais alobi abimati. To zapango to kotaka kotama manzambe mbala moko. Tata Yesu. Nana pesa ke kombo. Tata Yesu za molimo mo santu mutapesa nga yango ye moko nzambe mutapesa nga yango po eza mabomba ma mokili na za moto. Moyebo ba mabomba mitele mso nzamba ko ya na moto akoti na moto. Azoko loba na moto. Mais moyebo ba mabomba mi mususu ezate. Tata Yesu ezali pona lokumu ya Yesu po Yesu akimta vérité. Yesu akobeta sete nkuku. Donc ngape banzembo na ngeza sete nkuku. Neko beta sete pona kolebisa batu ke nazali kobanga mokili oyo te nazali kobanga liwa te pona ebike epai na kokende nzambe sa bongisela nga esika tata Yesu yali kombo ya Yesu ya Yesu ngai mpe nali kati na Yesu na representaka Jésus na sa tango mais moyebo oyo ya te mpo eza mabomba me ya nzambe soki oza ndoki okoyeba nga malamu mais soki oza ndoki te moya okomprendre ngai eza te mais oyo bayebi ngai babike tata wana toyebi ye aza tata mosusu amutu mosusu mais nyonso tu tika nzambe na mabomba mimi na ye ye abombama na nzoto oyo tika te nzambe abombama mama na likambo na koloba omoni na mokili oyo toyaki satana amonana na ngai na butu aba na ngai nini abe na ngai yo banzembo nozoyemba na bamessage nozoyemba ozobotola nga bandimi na ngai ozobotola nga batu na ngai nyonso bakomi kobongwana tout ça nasepelaki Satana siliki donc normal na vision nazwaki vision yaki vision peut-être que ça ndoto vision Lucifer pona bi ndoto na vision eza différent Lucifer asiliki alobi ke na robotola ba disciple na ye normalement eza lokumu ya nzambe aza lokumu lokola ye moko moto amoni na nzoto oyo ye moto apesi bamessage oyo maloba oyo elobamaka mpo mokili oyo ekoleka ntango Lucifer aye amoni yo alobi ozobotola bandimi na ye sikoyo yo réponse no ezalaki nini pa Lucifer nga bai na ye mpasi mokili oyo eza ye te ye azali mwana basala ekosala ye mpe akokende na jugement na ye soki esimbi te akokende na lifelo ofundi ye pa tata wana kutu bafundaka te mpe tata amonaka nyonso butu na moi motema na biso ayebi yango makanisi na biso ayebi yango akende na pete nyonso tu ntango lobi ni bongo akei mbala moko yango moni ke tata nzambe amonaka nyonso tobomami nzambe te nzambe amonaka nyonso na motema na biso ayebi makanisi na biso ayebi tobomami nzambe te toloba tobomami nzambe nazosala likambo bamoni ngai te bamoni yo yango moni na pesa mino lisese na Yesu alobaki ki baza na misu bamonaka te baza na matoi bayokaka te bazaka bato mpona ni moto aza na misu soki ngai na misu na tali na television nani akufi oyo journal de akufi bon misu emoni na matoi oyoki wemba akufi bongo ake na nini ake meme bayoshel ngaki atiki yango donc ngai na okende maboko pamba tika na milengela nasala nzela nkolo mpo nkolo ayamba molimo na nga mokolo na kozonga nazonga na kimia yango moni na preparaki mokolo ya lelo mpona koyebisa bato ke non pazolino bokaka pazolino ezali ngai pazo elingi bapa elingi papa zo elobi papa zola papa bolingo. Merci boyoki bino moko papa Yesu tata Yesu donc na biso bino bandeko bokolanda nga ayebana do vedi vena biso minga olobea te mais biso moko toyebi ndento tolobisa bato donc allez-y comprendre sans plus tarder passer Ricky Muzembo El Manitou na Paris bambote belé yangwana passer Manhattan pe bambote ne belé yangwana évangéliste Géry Kiafa siko tata Yesu olobi okoma koteya côté yango te ya fungula église normalement na fungula église c'est ba nzembo na album ma message ezali le message ezali na zoyemba nzembo
bolanda maloba eza na nzembo bolandi maloba nzembo bolandi suna message na na nzembo oyo kaka motu nga simple instrument nzambe mutu azosala kati na ngai yango wana te nazokoyembela nkolo mpo na lokumu na nzambe bamessage ezali na bakati na nzembo ezali soki nayembi natieli suna message soki nayembi natieli suna message. Donc oza no chanteur et chanteur makambo nzambe oza chrétien te na mondimi ya nzambe nini naza chrétien te nani na mondimi te. OK siko tata Yesu banda yo yambi Yesu nzambe bafoto nazomona wana donc yo comprendre ka nzambe sikoyo ou bien o comprendre ka kalobaki na sala ngana mokili so na komi na batangu boye nde na koyamba Yesu omoni bakolo baloba likambo na tango nango beti sikoyo tango na ngai ekoki yango nazosala nkolo babiangamaka na moma tango na tango ngai nzamba bianga banda bomwana na ngai na banda na korala Kimbangis na emi Kimbangis na dirigeant fictif à Kimbangis et puis na betaka tambour na betaka comment biloko ebele mais au moins que sangomala moya na terre sangomala na bato ebele babinga na matete ndenge ba komona image ba komona frère Prazo de na terre sangomala ba miracle pe kola za kosala na kopesa ba témoignage ba miracle te pour le kumu nzambe za le kumu ye mtu aleki na nyos Seigneur Jésus Christ to kumbisaka azana bomoi nzambe azana bomoi mais biso tolanda bisenga mokili te pe mokili koleka siko awa na Lausanne osangana na lingomba nini parce que Bible lobi pe la connaissance de Dieu vient de ce qu'on attend yo kakango wapi kaka ningi balobela na ba révélation ou bien que na kosangana ba pasteur mususu na ba église bâtiment voilà tous les azwa biso ba archive au Bible voilà oyo eza Bible donc natanga Bible butu na moi na Bible tozora sagesse nzambe ya malamu tozui ya mabe to bwaki mais na kati na bomo ya seko o tozana yango tokozwango na kondimba o tozana yango na etamboli ya malamu to tika misala mabe ba songi koswana bitumba kowelana borgay ba mwa o ngai eza na tina moko te parce que bakufa kutu batika nyonso mais ngai nazalaki na église mpo na église nazalaki na église à Koto na Suisse église protestant missioni ya pasteur Jida bato mingi bayebi toki na ba Joel toki na ba Willy Mandundu toki na bato ebele kutu normalement tozalaki na groupe à louange tozalaki kobetela nkolo tozalaki kokende ba tournoi partout ba Genève partout mais ngonga na ngai naza na l'âge na komi nango nazonga soko bima te pona tambolaka nakendaka na mamangomba mais lingomba monene ndenge natekisa malamu na kala na kisasa bana campus batuni babi oui tomoni otei mingi olobi mingi mais eloko nini oyo motuya oyo yo tokokotia tokokoyeba oyo nzambe lingomba nini oyo nzambe Seigneur Jésus Christ atika ngai bisaki bato wana lingomba Seigneur Jésus Christ atika ezali mutema na yo oyo salaka malamu ezali nzambe oyo salaka mabe eza satana de c'est l'église eza mutema po nzambe atalaka mutema atalaka bozina biso te bilamba te otondi na bomengo atalaka ngo te atalaka etamboli na yo na ndenge omikitisa donc omoni ngai na mikitisa lokola mwana moke nalobaka lisusu mingi te nazala makambo ebele te makambo mokili mpo ndenge napesa lisese wana baza na misu bamonaka te baza na matoi bayokaka te mpo na nini bato oyo bapapa oyemba bakufa badindo yoko bakufa bamadilu bakufa bafranco bakufa bavie lutumba bakufa bandombo petumba bakufa bamisisi na biso ebele kutu kotanga kutu kama bakufa badeba banyonso bakufa babarini sambo bakufa omoni tokokufa biso nyonso mais pas tokendaka pasi ezali yango ngai naza komilengela na mama nana bomoi nakota na nga lola alors sikoyo mpo kota na olola eza nango problème te parce que déjà nde namoni na malobolobi soki mpena yango osalelaka en tout cas okota lola wana mpena okota lola mais mama na likambo ezali est-ce que
ndenge oza wana ozobanga eloko moko te boye olingi otika da testament ou bien quoi parce que neti koloba no boneti ozobanga liwa normalement oza na mutuna na yo eza nango malamu bana na nzambe babangaka eloko te po yesu alobaki moto abeti yo mbata na liboko ya gauche pesa ye abeta su na droite elingi koloba nini ke moto soki azongisi yo mabe kozongiseli mabe te moto soki asali mabe kozongiseli mabe te nasali yo mabe yo salaka malamu me moto moko asali nga mabe te donc napesi lisese wana mpona na ntina ke nazobanga liwa te mpo liwa kati na liwa yesu alobi bana na ngai bakokufa elongo na ngai bana na nzambe bakokufa elongo na ngai oyo batamboli na kobanga ngai nzambe bakozala na ngai na mokili na bule bakozala na ngai na mokili na lola nakozala na bango mpo batambolaki na kobanga ngai yo olingi okontinue na suna nzambe donc kuna suba ozala na yo nazala na ye yango wana donc naza kobanga liwa te parce tokokufa natangi bato bakufa ebele omoni bamema meme biloko moko te meme elamba oyo nalati oyo ekotikala meme bible oyo nasimi na maboko oyo ekotikala me liloba ekotikala seko oyo na seko sikoyo tout à l'heure tosololaki olobi na ngaki olingi oteya bawa oteya bawa parce que awa lelo oteya biso bavivant mais sikoyo bawa ok motu soso akufa esiliti akei na ete sikoyo olingi oteya bawa wana so eza na kati ya bible ya na verse nango okoma obi ongo oteya bango ndeni omoni nayebisaki bino toza bato me maboma mi mosusu moyo oyeba te nzambe akozala kati na moto abombama omoni lisesi moko napesaki na eza soki otie zwa na foto apepekale wana ok lisese moko napesaki ezalaki na mwasi wana azalaki kosambela mingi alors amonaki yesu alobi tata oyo aza moto mosusu misala na ye asali ya kokamwa bikamwisi na ye funa bengisi na ndako na ngai masa ndumba wana muno mundimi alaki mundimi ye sikoyo mwasi wana sikoyo nini emonanaki yesu ayepa yesu abi seigneur nasepeli na yo me nabengisi yo bongo ya nalobi na ndako na nga mpo tosolola mpo namoni yo okoyebisanga mamo ebele oyo na nango ya ntina ya bokonzi ya likolo seigneur abi na koya lobi mwasi wana asalaki nini abongisaki ndako abongisi mesa atie baflere alambi biloko tititititi ntongo etani abongisi ndako tititi azela seigneur jésus christ azoya te azela boba amona motu moko asone na porte afungola bata kizengi ye banda ozela seigneur yo nani susu abima ngana nazozela mutu mususu mukonzi munene akoyawa yo te kizengi na boyi bon nakena nga likambo te akei mwasi pa atikalaki azeli bute ingi ntongo etani alobi tikanaki noluka seigneur jésus christ seigneur ayaki na ndako te do akosaki ye seigneur ayaki na kizengi wana donc seigneur ayaki azaki alataki kizengi wana lana message na lopesa alors nsima nango mwasi wana ye alobi me seigneur ndenge osalinga boye nabengisaki na ndako na ngai olobaki okoya oye te abi me nayaki moto nobenganaki ezalaki ngai yango natala soki oza na bolingo soki okokoyamba nene meme mobola meme moto aza maladi ya nini soki okosunga ye soki okoki kosalisa ye me na ye obengani ngai yango nomoni ke na mbala nsima soki omoni bato yambaka motu meme kizengi sunga ye meme moto liboma sunga ye meme moto maladi sunga ye wana eza lisese wana mpona nini eza mpona bokonzi ya likolo mpo mingi bakanisaka nzambe akoki koya auta likolo amibambama yana nalobi ke tata yesu eza na maboma mebele na mokili ya butu ngai nazalaka oyo bayebi ngai nalobi oyo andoki oyo azomona ngai boye ayebi bamarabu banani bamagicien bayebi ngai keno tata oyo awa moto mosusu auta kote mosusu alors ndenge na comprendre tata yesu kombango mpe ye nango ka bongo te epuis na ndenge azokoexplike ekozala nango mpele mosu yesu mpe ye kozala nango mpele mosu yo nzambe fo fongola biso mpo toyebaka peut-être ntango ekozala mpe yo nde yesu
soki biso binaki diba tosaka babuzoba or ke so toyebi dizaki yo yesu mbala moko kitoko to moteke toza so mamona yesu moni nalinga koloba ngo te pona nini po sene de Jésus apesaki lisese moko abaki mingi na mokolo na suka mingi bakoya na kombo na nga bakoba ngai nzambe ngai yesu ngai boye nalinga koloba yango te me oyo ya sala kati na ngai abomama kati na ngai ndenge na lobi boye soza mutami sumino komona yango na moyena loba mingi ya te maboma me nzambe yango pe namona bato bayaka mingi apa na yo po ozana bolingo yango pe en tout cas nzamba pambolo abakisa yo apesa oyo ezozanga sikoyo mateya yo lingo te bakufi ezalaki mateya jarandeni mateya onga na koteya bakufi mateya ezali moye bino boye bango te na terre na mokili ya butu na lali na butu na bavision na nga na teyaka wana nazo bino eza nazo bango tata nzambe moko aza témoin kolo yesu mesie aza témoin na terre na mokili ya butu bato ebele babingi na mokili ya butu ekaso na lali nazoteya sango malamu nazoteya bongo na mitema botika mabe bosalela butu ntango ozoloba libanda butu molili ou bien na mondi mosusu na mondi mosusu na mondi mosusu wana mondi mosusu ekomi susu mystique te mais omoni maboma me ya nzambe eza ebele obo on a ba témoignage toujours omona ba témoignage ebele bato ebele bakufa bazozonga bazopesa ba témoignage bamoni nzambe bamoni lifelo bamoni nini donc pour kotia tembe na makambo nzambe te pour makambo nzambe ba témoignage eza ebele toujours landa na ba internet na ba nini ba témoignage bato ebele o bamoni nzambe o bamoni lifelo bamoni ba ange o bamoni banze bazoyimbela nzambe na likolo de bâtiment c'est belé donc moi bocha temena likambo ezate OK siko na monde ngo ya monde mosusu wana tango yo okenda kuna ndini wana tata nzambe buta kozwa ngai oteya bango siko yo parole de Dieu bozala côté nini mais mokili wana moyo bango ezate po za muto mise kufa po nga baki na bino ka bato ngo ba yo oteya kezaka ba noir ou bien mindele na mindele na bato mwindo basangani siko mateya ngo ezaka ndeni mais okolanda na album okoyoka na album mateya yango eza na album na album okoyoka yango album ngo titre na ngo kombo na ngo ya nini nyonso tu na album nyonso album ngo wana o banzembo mais album na kati ya kimia mate ezali na tika tembe mate ezali Jésus, il est vivant, Maté Ezali. Et si on a lola, Maté Ezali. Nous verrons Jésus-Christ, Maté Ezali. Ezali balanda kaka bakoyo kaka. Si on a à produire. Ngai moro nandenge nzamba pesi ngai ya ofele. Ngabe na zongisi nzamba ofele. Po pema pesi ngai za ofele. Ngabe na zongisi nzambe ya ofele. Po ya batela kabiso ya ofele. Apesa kabiso mo ya ofele. Mbula ya ofele. Maso apesa kabiso ya ofele. Ngape na zongi sila ya ofele bimisi bambongo na yo côté be studio côté na Suisse na Suisse pona lokumu na ye moko tata nzambe bambongo tu ekufi nango po oteka note me ukaba na yo pona kabango kaka na besoin mbongo te parce na mona bato ba wei mutu moko to mema mbongo na likolo ngana zo mema bolingo na ngai epa ya nzambe na ngai epi mateya o na tei eza pona bokonza likolo eza pona lokumu na ngate ngana za mutu pamba na simple instrument nzambe mtasaka kati na ngai yesu mtasaka kati na ngai molimo santo saka kati na ngai yango to bosa na saint esprit te molimo santo yango sungaka biso saint esprit eza na biso yango pesa biso sagesse yango pesa biso mayele yango pesa nga ba ndenge ya composer banzembo ya nzambe siko yo osali featuring na mutu bien yembika yo moko kaka bo yo moko na yembi na frère Papier Alonzo Zawana frère Papier Alonzo Zawana Alonzo Mombalula na yembi na mama Fanny moi c'est Anzube moi c'est Sende na yembi pe na Bomba Mayala to yembi et puis leki malamu et puis na instrument eza Jares mtasali nyonso yem dazo sala Fanny yemba normalement na nzamba lobi musala na ngai eza muke ilanga na ngai eza munene mais basali baza muke o bazo meka ya kopambola bango po albi ilanga na ngai eza munene mais basali baza muke ba o bazo ko meka ya ko tia bango loboko
bakolonga kaka na nguya nzambe yo salivo ane mais okoyoka ngo na album ko ça la fait plaisir na bato baolanda yo moi chwaka babenga o pour ndule man so binika sala mo logo kaka depuis pour la deuxième voix to ebiti mais naemi na première voix na deuxième voix na doublé la voix banzembo eza ebele long na lingi koyemba te parce na tina te bolanda ngo kuna bokomona ngo na album na ba titre na pesi tongo sa mission o lancer bango koyoka banzembo wana bakoyoka banzembo wana. Merci beaucoup banzembo nzambe ngaku na kanisa ndi na yebo vivi na palola langa ba kofi ba olomide ba jibe ba donc ba ya mokili quoi mais na écoute na maman na surprise donc vivi na yembi ayembeli nkolo ofele obaki mabanga te ma nzambe za mabanga te ezali lokumu ya Yesu lokumu ya nzambe eza lokumu ya molimo santo ezali vi Lazare tangala akufaki zana so musoma muke Yesu aye abwaki libanga Lazare oki libanga bima wana abimi yaki libanga tango nani oya bandeko boma bato na machete wana comme nani azalo te machete bala okata mituti Yesu abeti abomi Miss Paul nzamba beta ki abinge Paul libanga kuma yuko bwa bato mabanga te normalement eza la bwana omoni batei bayaka mingi bateka Bible babikote ya Bible te Bible eza langa munene Bible batei ka Bible na hypocrisie batei rango na solo te Bible faut ba vérité so mondimi alingi na ye makamko yo matei ana tsoka okima ndaka nzambe akima na ye mais faut le blé solo oya Lazaro a passé azalaki bomowei abi Lazare abanga binga ki pono mo ko la tsate ya nguya tanga bingi Lazare donc yé pas kuna la muki po ya nguya ya za nzambe mona le lobana nzambe na nguya na nzambe soka bingu na kombo na libanga te ezali ya kufaki bato basaki wana po ça ni akobenge Lazare bibana tombo na yo wana pa ozali mbala mo pe yé pa bimi bona eza miracle nzambe pono la sabo luku munene ya nzambe eza libanga te. Merci beaucoup en tout cas toujours qu'il n'a sauvé à la fin vie pena azo solo la bien mais vie au mot que ngala pona ngai na moni solo ba bien mais bat musu ba loba l'air mususu oyi pour ça la promotion ya l'album na yo yango yeli encore derrière nzambe pour te biboaka on a boaka te boyoka kuna est-ce que et oza eza pena yo mto yembi yo bien ba yembeli mais na eminze mondeko tika tembe na yo olobaka ozali mokristo ndeko tika tembe na yo na likolo ya nzambe mboke tonane sengo donc ngam na yembi na miga ko yemba ka passe na linga lukumu te pour lukumu eza pona bata mokili lukumu eza pona bata mokili mais yana bige bukulandango banze munga na sie na album na pese ba titre batso abeti pazolino bakomona na YouTube bakomona mais oyebike ngai fona luka na yoka na nzembo bien no mama fana vana ya fana yoka nzembo bien nangana basé kaka na masolo ya banzembo na yo ango parce que ndeko tika lukumu pesa na tokotala ngo après mais ngai nazo lo baboyi na ko no yoka ngo na ko zongele le susu pour ça sur émission na yo concernant malobo na yo na kati mais jenda mbona yo ki ndeko tika tembe na yo mais kana ko fungula biso na kati parce que moni batu mingi bazana tembe akanisi na bozui na satango za kaka kisi po abeti musique ya mokili o apoba ye faut que ne pas marabu pour que ne pas ba rose 3 que ne pas ba nganga kisi pour le succès yo kenda kuna na mokili na tika ko simba kisi te ba ya solo kisi ka ngana yebi o na ko lobela o ngana simba ka na bomona na l'âge ya 15 ans ya bitumba beta rabato pona bunda na bitumba mais luana nzamba limbisanga mais Dieu tigali na yebi kisi ningi za la raté voix pas rien il y a voix pas rien na sala kankolo na même na zalaki même na ndulo to betek na kofi olomide
nazalaka bana kota na nesika fo nasambela nasambeli ngambi nzambe siko eza malamu te me na ye mpona kokisa mokano oyo tika te yo ozala na ngai koya na ngai eza malamu kozonga na ngai mpe ezala malamu musique ya mokili na kisi eza na kisi parce bato mingi balobi mpo oza succès fo otangisa makili ya motu bakosengo tata bakosengo mama bakosengo bana liboto ekufi yango yo bima te yango ngai na ntina nango ya kobima kutu te mpe lokumu nzambe azwa oyo ngai nasali Lucifer soki alobaki na ngai deja ke nazobotole badisciple na ye seke mosala ezosalama ya solo oyo makambo ozoloba oyebike ti okomi kofaire avale nga sa Lucifer pena azalaka monene ndenge wana nde bato balobaka pena ye okutana na yo asoli no mpe atiki yo boye Lucifer aza moto pamba pa Yesu aza moto pamba aza lokola fourmi mtasimbi bakofi fourmi mpo na nga Lucifer ayebi nga ndenge nazoba bo ayebi tata aza moto moko ya kosakana na ye te ayebi nga malamu normalement nyonso eza mabomami mpo na biko aza moto miso ekufa me oyo aza ndoki ndenge nalobi boye akoyebi soki no tata wana aza moto mosusu. Merci beaucoup en tout cas nzambe apambola bino heureusement lobi biso toza na miso ekufa toza biso bandoki te do bandoki bato bakomona ye tala niveau sikoyo ya nkolo aza kati na biso tata Yesu azomona bango ateyaka bango na monde wana mais azosenga soki bolingi boyoka mateo ya teyaka bato wana na monde wana bokota na YouTube na ye ya kombo nini Pazolino. Voilà, Pazolino, vous s'abonner. P-A-Z-O. Voilà. Lino L-I-N-O. Ok. Vous s'abonner belé. En tout cas, nga moko pe jana zaboye na okendo organiser po VPN ya mukolo bona ndimita ko ya vanza ngabe pa kosa. En tout cas, nzama pambola bino nga pe na ndingi pa lo be kotinga. Sikoyo message nini o bena ya suka okopesa même na ba petit no ba yakawa. Oyo za tango loba nze po na asi otea bangwa tango tea bango webiki tango o azongi a bénéficier quand même le changement mo katina est-ce que on appelle bazana ba changement il y a solo changement ezali po omoni moloni tango alonaka azana posa za litomba soki moloni alonaka po azwa litomba te mutune pesa meliti nani alonaka yango nga na lonaka mpo na yebiso na lonaka masango ekibimisa masango so na lonaka nguba ekibimisa nguba me soki na lonaka masango ebimisi banga wana bisimbasimba wana yo osali diske no ya nzambe olingi kaka bato bamono na lukumu olingi nini succès okende bamarabu o succès ya pamba bato bakufa na tangili bapapie kale bawemba babipoli tu bakufa succès za pamba mais to landa nzela na nzambe na solo mate ezali so batana na kati na message na nzambe tanga awutaki likolo tanga ya komona na ngai normalement eza na photo ya pepe kale na ngai soko landi mate na terra eza ngai te nzemba molimo santu mtasaka kati na ngai mais na bigi bato ngo baza na miso emona kate baza na matoyi bayo kate mais basaka bato mais so boza bandoki même na butu yaka yumo komona nzambe kati na ngai. Merci beaucoup nzama pambola bino tata Yesu vraiment yeyo ngana kozwa vena ta oyoka album wana bien pour fona zongele après pour malobo ezakula na kati na seza kitoko na zongele pena après to beta pena masolo album mango mais siko na marché boya mamba album oyo bato baze belé boye ola sir pena ke bato pena taze ofele pena ba oyoka banze mezo mama déjà na minoro bato bazo mango déjà bimi passe na YouTube mais normalement na sali ba CD obima na okaba bato ba na kini ko passer na télévision na Kinshasa na Angola pe ko passer promotion ezo lega wapi promotion ko sala makaka na muto soki na moni muto azokende na mati to $100 na pesi na yo leka tilanga nzembo yo pona lokumu na ngate me pona lokumu na nza na nzambe soki président Robert Madia a dû salle mobo ya lobi bon na beto playback ou bien na beto na concert est-ce que vous êtes capable pourquoi pas na beta pona lokumu na nzambe na kobeta nazana bato nemaki na bango aile azali papier Alonso azali mafani azali bakoyemba banzembo nyonso salaki
bakoyemba. Au suki no ka boye ou bien aux visager sous ça la moins long plus tard. Pour encore Normalement ngai na kanga mika na Nzambe. Po na lobi mukili koleka meliba Nzambe koleka te. Na koyembele lisusu. Deuxième album. Na koyembele lisusu. Na koyembele lisusu. Na frère no kaka. Na ba frère na ngaka. Na linga nga aide moto te, na linga nga pete na teka pe album. Pour nos mbongo na tina mbongo te passe bato bazwa mbongo. Bakendaka nango na sekei na bango te. Ba pasero basali ba mangomba bazolia ba mabonza na kombo na Yesu bazokosala makomunisu na kombo na Yesu eza pasi mingi ngai nazosala muziki ya ofele makomunisu ya ofele po Nzambe apesa biso gratuit na lingi na ngai eloko moko te ya lukumu na satango na lingi lukumu ezonga na maboko ya Nzambe lukumu ezonga na maboko ya Yesu lukumu ezonga na maboko ya Elimo Santo ndimta sunga biso. Merci beaucoup ndeko tika tembe ngala kanga moko wana kinoko ngomna bien ndeko tika tembe na yo tata yo chanté par tata Yesu wala banzemba badute meko yiba ngome obalula molimo mutu apesa nga banzembo wana molimo mutu apesa nga banzembo wana donc boyo kaka banzembo boyo na mate eza na kati o eza na posa kobongwa na kaka na ebi zo frapper bato pour ceux qui lisfera le bagin ndenge wana seke abiga a perdre déjà nombre à bato déjà a perdre déjà nombre à bato donc bamsala ezo salama le boko na Nzambe ezo salama matoi Nzambe ya lobigi matoi nanga ezaka musika te le boko na ngeza mokusa te pona big sabino mais mabe na bino de kabolinga na ngai parce que mabe na biso po to lingi ko sambela l'air moko toza ko sambela les notes ma musique à Mokiloko quand on fait le midi les ko no jibe piano les ko awo yoga ngo ngabiloko na tika na sanza po ba lobike mutu ya sanzi biloko na ye akoko zongela ngote soko sanzi biloko jamais kozongela biloko sanzi ngana sanza makama mokili na koma na ya Nzambe na koma ya Yesu na koma ya Elimo Santo. Bilgador yoki tata Yesu yeyo alobi presque tout en tout cas nous avons pambola bino ba ndiko so bolanda biso bo s'abonner na chaîne nae et puis toyoka ba banzembo ngo na ko tsango pe bo yoka ngo tata Yesu to koma na suka auto lobité na peut soki auto lobité ko loba na tsiko mo 1 minute et puis on peut saper bato bambote dédicace te libanga te pe libango linyango te juste ba remerciement. Bon, normalement, na kokumbisa mingi Nzambe na mukolo lelo eza yenga le 18 octobre. Donc normalement na kumbisa Nzambe ndenge ya bateli biso po bi apesa biso pe mabomoy. Mais na kopesa mbote mingi na bandimi nyonso 4 coins du monde o basambela Nzambe. Na bandimi nyonso basambela Yesu. Na bandimi nyonso o bayambaka Molimo Santo. Mbote na ngai yango wana yana pesi na bandimi nyonso basalaka nkolo ngana kosenga deuxième album ngamona kosengelo pa JF Fongo ebieti normalement yoga mdo sa promotion mto yebi parce ngai tipo yepa ndima Yesu kandi yo lekeza ya lobelanga na ngeza munene basali baza muke bo komi da mo ebelevi mais ne langa Nzambe ya lingi basali bazale bele po ya sali biso pour ane biso to mi pesa na biso ngomokeli pour un ito mi pesa na to landa ete nyonso ko tikala nyonso ko leka ndenge na bi mina banzembo boyo kango nyonso ko leka boyo kango kaka bino mo boyo banzembo ni ya pesa biso ya ofele pourquoi biso to zong sele ofele te siko so Bilgador aye ya lobi ye palinga yemba album na po ya yembela mokili bo suka normalement yeso yaki pona mboma kopola e bon mama mboma kopola e bon mama ko mboma malamu muto ebi liloba te soka epa yemba koyemba na ye po kati na yango Nzambe pa koko bongola ye kati na ya liloba Molimo Santo ko sunga ye yana liloba suka na nango wana. Merci beaucoup 3www.congokimiatv.com. S'abonnez-vous massivement migolo yo to aga wana to tchaka TJPT lemi to paloli to lobi o fallait to loba mais mo pe to vanda pe sérieux bo to yamba tout le monde reste tout confondu to yamba na biso ba Nzambe ba Juda ba Yuda ba to so yeba monde to yamba kawa biso yango prompté donc yo ça la promotion na yo o loba tata Yesu yo lobela album na ye na ayi ko pesa message na bana Nzambe ya magambo ya monaka na ndinga yamba Yesu na ndinga salima do tout do akoma pena né de nouveau
donc moi na nzambe donc aza pena nkolo bato boyebi bana matete vie yo vie boyebi vie pa Julia Pazolino yeyo boyebi na bino ye bokamwa ye yo ko azanan mais wana ba yeba kinga na passe na zarote ya sang malamu na zarote ya sang malamu dans l'époque là na spe wana pega izaka na bato bakoya pe bakao batamaboma pe baya mais nzamba salama là le kumu na etika ya zo le kumu ye nzambe omoni moyena mi kumbi sezate nzamba zaka le kumu ye mtabomo mana nzoto lo ni sala ki ake mamo baskil total na baskilate na zaka kati na Yesu na chanjate na bongwana te omoni ngoma na soni même au pepe ndenge ni ningana kate biso zo ngoma na soni même au pepe ndenge ni to ningana kate to zaka kati na Yesu to zaka kati na Molimo Santo to zaka kati na Tata Nzambe donc ba ange ba sunga biso ba yoka mabondele biso ba Abraham ba likolo ba Lot ba Moïse ba Noah ba biso mama Maria na solo na ye moi boye ba ya te po mabomba Nzambe mama Maria susu mais oui parce que bino boko e baté ya mabomba ma Nzambe mais naza makambo ebele mais yana ba misu na bino ekufa o ya ndo kinde na babo we déjà filmé donc soki naza muta lukuta baba muta buka lukuta lekat minga na zaka kawana donc yana biwa ya ndoki même na buta ko ya babi ke tata naza ya Yesu penda ya Nzambe. Merci beaucoup to suki na biso boye nzama pambola bino. En tout cas, naza yuminga mon naza boye nesalinga bina pasité mesengo. Na ebité soki na yambi pe Yesu kaka lelo boye na ebité mais na koyeba kata na ozonga nzela. Nzama pambola bino www.congokimiati.com. Merci papa. Merci nzamba na bino to bandaki na tata, to bandaki na Molimo Santo, tu yeko suksa na nkolo Yesu Mesia. Tikate nkolo za na biso malgré toute sambelité mais tant que benga kaye par la foi qui nous a été donné ye ayoka biso tant que lobi to bandela na komo tata ye tata déjà chata na biso po ya biso to bomba miete ngana baki ngana za milinga jamais bakanga ngona koli foi bimaka un message zo kwa milinga bolanda banzembo bokoyoka o nzamba bongisi tikate le komezo na maboko nzambe lukume zonga na maboko ya Yesu lukume zonga na maboko ya Molimo Santo na 4 coins du monde bato balanda ya biso tikati nzamba za na bino kimia na nzambe za na bino bolingo na nzambe za na bino na kombo ya tata pe mwana pe Molimo Santo amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.